Magazi Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino Magazi Kinshasa na biso eleki partout Buyukiti Bukuyoka kaka Kinshasa na biso Kin eleki partout KNB Kinshasa na biso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo les abino pardon Jima sala ilo karatakate yana benga gayo Jima mokende umela bana kin ke bana jago zape so kuta nango KNB Téléma Kinshasa eleki partout Jima mokende umela KNB ko zape te so kuta nango check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenons forts. Mbote na bino balandi nyonso ya magazine KNB, oyezo le baté ko pesa bino ba vraie réalité ya vie à Kinshasa. Marche ya Mama City liboso ya palais de la justice et salamaki lelo ba militant ya Lamuka ba revendikaki contre injustice ou salamaki na cour constitutionnelle ndenge ba invalidaki ba député na bango. Magazine Kinshasa na biso to bandaki nanu biso ba maman tozalaki na gare centrale to marché parce que tozalaki na esengote tozomonda na parlement ba député na biso bazolongwa ba député na biso ba remplacer ba député oyo peuple congolais aponaki te Wivi Moleka ayibaki bakangaki na ba bulletin de vote lelo to mona Wivi Moleka ba remplacer pourquoi donc veut dire que non Kabila zozo a pays en otage yango biso moni biso nyonso to sali a o ezake le débit tokotika mboko boyete na maboko ya bato FCC ou soit to pesi Kabila 48 heures azu ba député na biso azongisi omoni kande na ye awo biso to votaki Fayulu to na kanda Fayulu nano makambo de vérité des non to landela bazu siko ba député na biso ba invalidé bango 30 siko yebisa biso tina ni FCC tina biso na mboko ezani to na kanda biso ba mama to yaki marche to tamboli to esa ku constitutionnel ke to za na poste ba songisa ba député wana pona nini bango sikoyo ba valider ba invalider ba député na biso to na kanda no moni ko ya na biso tane naza la kilote na lati bopo na kanda to sur la formation par-ci par-là babi que siège bano soma na $150,000 mutoro en Jean Koubal à $150,000 mais bafotaki massivement bon to éviter ce pays et comme au Kende boy donc si tu as l'argent ndé yango dirige mboka mutu o a pesi loko la $150,000 les lois comme député et ça la pour na peuple ah ça la pour na nini pour récupérer mongo na wana pesaki parce que abike apesi mbongo ebika on récupérer en kuna OK mutu va voter par peuple yena za souci peuple non le peuple Jean Kouba le roi za na ye musicien do bomu na musicien za sans cité balongole ba tchapé Kangudia OK Pierre Kangudia a désobéir parti na INC ba ebisaka abima na gouvernement abimaka te ti lelo na mutune kamere babibana d'abord ça sentiment de colère na komona lolenge bazuzi ya cour constitutionnelle autre pesa bango ndingisa bakata makambo na simbo bakomi okata makambo na lolenge mususu bakati ba député ya biso de l'opposition pour pas pesa FCC bakoma majorité na l'Assemblée nationale il y a FCC donc c'est comme si na ba circonscription yo ba député opposition bazokwea ya FCC kaka nde bazalaki cash bazalaki te UNC bazalaki te donc changement wana ezola ki sa injustice moko total alors toye ko manifester France Epenge communicateur ya Lamuka asepeli tendenge ba invalidé ba député na bango. Remarquez que les députés tout sont invalidés, ils allaient pas députés à la Mouka. Et puis nous allons bénéficiaires, ils allaient FCC. FCC nous pas députés. Alors la question est de savoir à qui profitent les crimes. Naturellement, les crimes profitent au FCC. Remarquez une chose. Dans le contentieux électoral, il y a élection présidentielle.
ngai na ali politologue de formation batangisanga balobete contentieux électoral ezali contentieux à sincérité ezali contentieux à vérité soki bokeye pa bazuzi ezali sika kosala philosophie te ezali sika nde ya koloba ngai nalongaki bapreuve yango tata mokonzi ekolo Martin Fayulu accueilli na cour constitutionnelle amemaki 26 cartons ba PV bazuzi baboyi kotala même kosimba carton PV baboyi kosimba yango ba multiplier ba raison batangaki ba PVT d'obtenir recomptage des voix. Mais les camarades comme moi ba candidat député à FCC ba kaika que pas même cours ba sengi recomptage des voix et puis ba obtenir yango. Pourquoi deux poids deux mesures? Pour l'élection présidentielle boboyi recomptage des voix. Et pourtant c'est simple. Il suffisait seulement ba kuwa loba chilombo ba voix na yango. Preuve na yango. Ya Fayulu yango. Ya Shadar yango. Malheureusement Shadar a compté ça qui était. Bazui se ba voix chilombo, bazui ya président Fayulu ba recompter. Ce qui chilombo longi. To betele maboko te. Ce qui fait la longi to betele maboko. Au moins ça l'avantage ya kozala aussi au vide de tout le monde. Mais pourquoi ba pimela ki Fayulu recomptage des voix? Mais ba député à FCC va passer le recomptage des voix. Ba yeb sabiso. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la procédure? Parce qu'apparemment, et pas biso to ba bantu. Et pas na biso ba bantu ba biso ko moni motu na libandi. Pe na suka pembe ya synonyme ya sagesse. Mais ba tata na biso ba yali ma banzi oyo na suka pembe e que ça ni na motu na bon. Pourquoi bazali ko invalider ba député ya Lamuka 22 23 députés maman attaque yo moko bateau au peuple aponi. Masolo oyo et bandake pa Mike Mukebai. Godin Poyi a sali confusion entre église na assemblée provinciale. A kanisima ke Mukebai azali diacre na bomba mbongo église naye. Alo banaye soki ba tiere moi pate koti kuna na caisse église ko la kisa bandi mususu te. Ya lingi pe na assemblée provinciale Mike so amoni pate koti ya l'état Mike alo belo côté. Ela kandenga wana. Déjà bongo te. Donc yango moni ba ko koba mais biso to lobby c'est une distraction. La Constitution dit que les arrêts de la Cour sont rendus au nom du peuple. Retenez très bien, les arrêts de la Cour sont au nom du peuple que la justice est rendue. Et si le peuple se rend compte que les arrêts qui sont rendus à son nom ne sont pas conformes à sa volonté, seul le peuple peut les contester. Honorable Ados Ndombasi ayaki ko soutenir ba honorable député invalidé malgré nanu ba invalidé été. Magazine Kinshasa na biso. Je pense que tout ça n'a pas si mini narata montema papa. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle est en train d'invalider plusieurs députés de l'opposition. Nous ne savons pas pourquoi. La Cour constitutionnelle a invalidé le député Ebélé à opposition, tu habité pour la ligne. Ça déjà Ebélé Mingi. Mais tout ce qu'on a reçu, Balongoli opposant, Batibuta FCC. Balongoli opposant, Batibuta FCC. Président Martin Fayulu, ABC Bisso, Tozala Awa, la sit-in, le 30 juin, Tozala Awa. Vous comprenez? Donc nous revendiquons bien sûr, nous dénonçons l'invalidation injuste des députés nationaux de Lamuka. C'est pour ça aussi le président Martin Fayulu a biso ba député nyos à Lamuka parce qu'il a invalidé ngana nunté mais naie pour soutenir bien sûr ba député au ba invalidé bango et puis a sengi biso ba député au tozana nuna kati to bima na ba assemblée on nyoso tosto aussi to respecter mot d'ordre toye awa pour te soutenir sitine oyo tozali awa ti le 30 juin chaque jour nous reviendrons ici jusqu'à ce que bazongisa bien sûr ba député Nabiso Christelle est menacée, Ados Ndombasi est menacée, vous ne réagissez pas pourquoi? Sortez de la maison, venez pacifiquement ici. Tout ça la sit-in. Et ça dit normal que FCC a son pouvoir nyo c'est mboka oyo. Tiwapi. Coordonnateur ya cabinet ya honorable Raphaël Kibuka, deuxième meilleur élu ya Moamba, azanga ki maloba te na oyo etali invalidation ya député. Magazine Kinshasa na biso.
La question est bonne. Malheureusement, je me sens à l'impossibilité à répondre à la question Anna, parce que la façon dont les députés à Lamuka bazali invalidé au bénéfice il y a des députés FCC na éviter qu'est-ce que FCC azo bombanacé il y a ba acte bango bazo posé. Raison pour laquelle nalobaki na bandeko mususu, c'est là où il faut interpeller le président de la République. Ça fait au moins 6 mois mbokezo tambolaté. Il faut que le gouvernement ait la mise en place, c'est FCC qui bloque partout, c'est FCC. Mais aujourd'hui, voilà là que pose le Cour constitutionnelle pour invalider les députés à opposition. Donc, il y a Lamuka au profit des députés à FCC. Je vous parle, moi étant que coordonnateur, il y a l'honorable Raphaël Kibuka, qui a été élu massivement à Moamba avec 26 800 et quelques voix. Les lois allaient invalider au profit de Moutou Azui 402 voix. Tu y éviter par quel miracle et par quel mécanisme invalidation et ça la Cour constitutionnelle, il faut expliquer les raisons pour lesquelles il s'agit d'invalider l'honorable Raphaël Kibuka. Jeunesse ya UDPS va fustiger le comportement où va béret rouge et après perdre basala ki mokolo ya lobby. Pe va mettre en garde na bato où bazali sima na bango pour na ko instrumentaliser ba béret rouge. Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya banaki Réalité ya banaki Réalité ya banakino Magazine Kinshasa na biso Kinshasa na biso eleki partout Magazine Kinshasa na biso La mabakino bafuna FCC a recoupé ce biso maïle et IDPS. On a IDPS a bandi ko apprendre politique, a bandi ko combattre politique. Oh ya biso ya RDC ya dictature, bana sera Mobutu. Total net maram oh ya ba député autour ya FCC ba sali, biso to tanga ngote pona ya nanti na bonga ba conscient. Pona o ba manipuler devant chef de l'état, ba ngo bazomona ngote. Ba ko kotsa ki voyou na niveau politique, lo wa mutoka mo fasakani, mutoka na ni tipo na ni kadima. Kadima ya interpellé ba jeune lelo apesa bango mbongo. Lelo jeunesse kufi kadima lobini. Lelo RDC to loba lelo jeunesse ya RDC kufi kadima wana na mova sakani. Ba travailler na gouvernement na 18 ans. Lelo azumbongo na ya bimisa pesa ba jeune ba robunisa bitumba. Congolais ba bunda lelo na moko. IDPS a réclamé droit na ye pour le marquer président na ye. Mais lelo tant bango ba ke ba bi ça va tellement IDPS a sali bongo biso peto bimisa mbongo to sala to laksa bango ke to zapi na bato. OK, oh tu peux perdre ça la base na bato te. Toza na regret pour na bande ko na biso ya Ligue des jeunes ya PPRD. Vous savez que nous sommes dans une coalition. Nous allons gouverner ensemble. Nous avons choisi cette option pour aider les pays et Kende Liboso. Ça dit, je suis vraiment inquiet comment na bande ko bazo comprendre l'enjeu de l'ère au mboka na biso ezanango. C'est-à-dire au moment na époque Nathan Otokomi, président azo trôné politique d'ensemble. Il y a kosangisa, il y a réunification pour nous aider mboka Kende Liboso. Muto a fini mokonza mboka a qualifié ba injure moko outrage à la personne du chef Oazali, chef de la coalition. Parce que j'interpelle bande ko PPRD, va comprendre que le président Félix est le chef de la coalition. Il y a les deux familles, FCC et Cash. Alors s'il y a eu des bêtises, il devait quand même tout solo là à l'interne. Et Mouta Sali Mabe, est-ce que nani wako sepenanda kunaye ba kota, ba finga papa naye, to ba finga maman naye, il a croisé les bras. Si l'IDPS a manifesté, c'est par rapport à la qualification, il y a ndeko na biso nawej. Oyo a qualifié qui chef de l'État comme un inconscient, un garant de la nation. Autour de lui, il y a des professeurs de l'université. Alors, je demande à Bandekolabiso et à PPRD d'éviter loko bazo luka. Parce que loko la bango baliko sala bongo, le lomoni, siège à parti politique, il y a innocent sous est tombé victime à cause yanine. Il y a instrumentalisation, il y a politicien, oyo baza ko viser intérêt égoïste na bango, servir jeunes comme marche piété. J'interpelle les jeunes. Côté en aventure, il y a des politiciens congolais. La communauté internationale des hommes d'affaires du Bon Évangile vous invite à prendre part à
sa 25e convention nationale du 16 au 22 juin 2019 au Pullman Grand Hôtel Kinshasa. Nous voulons vivre des choses extraordinaires ensemble, avec un thème merveilleux. Sois une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Programme: les banquets des dames, les dimanches. 16 juin 2019. Participation sur réservation. Forum des opportunités d'affaires et d'investissement. Le Forum des opportunités d'affaires a permis au Full Gospel de produire des hommes d'affaires d'une nouvelle dimension. Du lundi 17 au mardi 18 juin 2019. Entrée libre. Rallye des témoignages du mercredi 19 au vendredi 21 juin 2019. Entrée libre. Banquet d'affaires. Samedi 22 juin 2019. Participation sur réservation. Contact +243 81 01 80003. Cordial, bienvenue à tous. Le jeudi 13 juin 2019, dans le cadre du Journée internationale de sensibilisation de personnes vivant avec albinisme Oyo Babengi Bandundu. Dans la salle polyvalente, il y a ministère et genre et famille Oyo et servant qui cadre pour na Bandundu Oyo Bavandaka na Kinshasa. Jeudi 13 juin 2019, journée internationale de personnes vivant avec albinisme, déclarée par États-Unis d'Amérique. 5e édition à Wana Kinshasa et qui célébrée dans la salle polyvalente du ministère de Genre et Famille dans la commune de Gombe. Cérémonie yango Elekaki Kitoko, chef coutumier Lemba Lembe Kelekatwa, assigné na président Fachi Atongela pe Bandundu hôpital, ndenge pour nécessaire naye Atongela ki ba personnes vivant avec VIH hôpital Nabango. Toye awa kosangana na bana na biso ya Bandundu pona mukolo na bango lelo mokili mobimba baza kolobela bango makambo oyo etali bango. Alors biso lokola ba papa tokokaki kovanda na ndako te nde nabengaki baninga na ngai nyonso ndenge bomoni bango batelemi awa po toya kosepela na bana na biso en tant que batata na bango parce que tobengi bango bana mwana ko komibota te biso nde toboti bango il faut tozala na bango bisika nyonso. L'État congolais ayeba ndenge nini ya kozwa batoyo en charge bazali ba congolais et il faut asalela bango hôpital ndenge asaleli batu ya sida. Il faut asalela bango ba orphelina ayeba ke baza batu na mai na makila eloko oyo bazobenga bango bandundu ezali nde maladi oyo moyen ya kosilisa yango ezali. Alors nde tozosenga mokonzi ya mboka atala asala ndenge mokonzi ya mboka oyo auti kokende Joseph Kabila Kabanga asali hôpital ya batu ya sida asalela pe bandundu hôpital na bango baswanye bango bokono oyo esila na nzoto na biso parce que en tant que congolais to ya albinisme ezali élevé awa na Congo. Ba invité na bandundu oyo bazalaki na cérémonie wana bazalaki malobate kasi balobaki boye. Le lotoyer pour célébrer le 13 juin 2019 une journée internationale où ils allaient accorder par Nations Unies na Union africaine pour commémorer les agressions contre les personnes atteintes d'albinisme et puis tout éradiquer en gros. L'église na kosenga bato bayeba bomoko na bana oyo bazali balibino parce que soko monaki ba mbule uti koleka banaki ko boka bango na mai ba mosusu bazoboma bango mais na lolenga ya bonzambe il faut tote yaka eza albino aza lokola ngai c'est-à-dire que unité na biso na bango parce que natali santé na bango raisonnement bazaka lokola biso. Mixo
mutuelle de santé bonnes œuvres a facilité ma famille que soins de santé na $5 ya pamba pendant 1 mois. Mutuelle de santé bonnes œuvres ezali lisanga oyo epesi bana Kinshasa pe bana ya Congo ya RDC nyonso occasion ya kozwa ba soins de santé appropriés en souscrivant à partir de $5 par mois ya pamba. Consultation générale, consultation spécialisée, examen à laboratoire, examen à laboratoire ya contrôle, imagerie médicale, service pédiatrique, pe soins ya bana na chirurgie. Pour nous souscrire, ils allaient d'abord gratuitement. Nous tenions à souscrire d'abord comme une entité, église, ainsi que par responsable fidèle, école, ainsi que par responsable, enseignant, élève, ainsi que toute personne qui a un métier libéral. Osalaka nani musala ya motard, aux chauffeurs, aux receveurs, aux TKK, ils ont ouvert pour la montagneuse pourvu qu'ils aient la minorité. Ils allaient na catégorie misato, mais catégorie ya liboso, ils ont ouvert na montagneuse, ils allaient abonnement ya, n'est-ce pas, il y a $60 par an. Donc ils ont droit, il y a consultation, ils ont la consultation pas un généraliste et pas un spécialiste, dentiste, maladie représentée, aux en a droit il y a premier soin et puis aux en a droit il y a conseil ça d'examen nyonso. En souscrivant à partir il y a $5 il y a pamba par mois au Biki Sinibotanayo, ou éviter des dépenses improvisées, paie aux 8 contrats. Il y a des soins de qualité. Pour les informations, les canaux sièges et mutuelle de santé bonnes œuvres, na numéro 12 avenue ACP quartier sans fil, Soki Okiti, na entrée à Petro Congo, aux juste droite na yo, première avenue ACP et Sikanini, Okotuna Joa Medical Center, Topé Obengi, na 097 77 26 599. 0998 58 25 69. Okozwa fiche d'adhésion na yo ya mutuelle pour ba soin yo na libota na yo mobimba. Mutuelle de santé bonnes œuvres. Talandenge mabota na biso ebiki. Soki okei kotala mwasi na yo mokolo ya couchement eke bakutani ba papa mibale ya mwana réaction na ye kozala boni. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité te mwasi ya bongo soki ayebisaki ngaki azalaki mwasi na nga zemi ezalaki na nga sikoyo ntango akobota namonaki tobimba mibali mwasi ya ndenge wana totikele mwana atikala na mwana so otikali mibali ye moko nde akoyebaki mwana aza yanga obi aza mobali wana mpo mwana wana ifaza na papa na ye moko soki mwana akoli ata ntango alibala il faut papa mwana bien bapara mwana babima mais soki akozalaki maza na para na ye te ekoya kokute mwasi ya bongo cher ntango ama kokota ata na libala obe ntango kokola asaleli mwana na mabe. Première des choses aza mwasi ya ndako te mpo mwasi ya ndako abimaka na mobali mosusu te e wana nga na kowelela mwana te mwasi aza deja ndumba lokola abimisi biso ke toza mibale mwana moko wana il faut koboya ye donc kobenga na ye akenda sa kindumba na ye na mobali wana. Ça c'est pour moi. Pour ceux qui mutu azo sambela na busolo akosala buzoba wana te. Les conseils batika donc batika kosala kindumba eza kindumba batika yango que ça soit la façon batika na bango eza kindumba eza bien te dans la vie des hommes. Soki ekomeli neti ngai ekolo naza musala nzambe Bible lobi
libala ekokufa mpona likambo mosusu te kaka mpona ekobo lokola mwasi azali na zemi ngai nakanisaki ezalaki yanga nakomi na hôpital ekomi yake te mutu mosusu ase présente ke mwana oyo baboti aza mwana na yo te aza mwana na ngai carrément kobunda eza kozanga koloba carrément nalobi ça va merci lokola mwana oyo aza mwana na yo tokosala makelele te kobunda te lokola toza na hôpital ngai nakosenga baminga badocteur basali test eza na batest moko oyo basalaka mpona koyeba ke estce makila oyo ya mwana eza ya papa oyo bien ya oyo bakosala test wana mpona koyeba ke mwana oyo effectivement aza mwana songolo pakala soki ebimiki aza mwana na ngai wana nakokendela mwasi soki test ebimisi ke mwana wana aza mwana na ngai te karemba nazwi mwasi napesi okolo mwasi dio wana azwi mwasi na ye ngai nazongi. Est-ce que ezali normal na mwasi ya libala atikela leki na ye bamisala nyonso ya ndako même na koservi mobali na ye? Je peux dire eza mabe nakozwa batâche ménagère nyonso otikela parfois bato petite sœur asala bien que osala main eza bamaka mosusu comme femme ye yo moko vraimen esengeli kaka yo moko osala oyo motu akosalela oyo yango te parfois kolamba kotoka bamai kosuka basani on peut vous aider mais makambo mosusu esengi osala ngo yo moko même si ozotravaille faut oyeba kokabola temps ndenge nini ozwa soin mpe ya mobali ya bana epuis soin ya mosala. Bon, conseil n'a pas ça bon, bata na ba confiance aveugle te. Même si c'est ta sœur propre, maman mon papa mon commun, la chair fait. Donc va changer, va tika ba bloc on a ya ça va trop de confiance ya Julie qui moi pour c'est ba confiance est belé. Otikele ndako c'est comme si yo au comment le rôle là qui est dans la place non ya qui ya na ndako donc c'est pas bien. Aza mwasi mabe po mwasi okaza na libala esengesa misala ya libala. Misala ya libala bien si mosala eza po na kosunga. Okoki kobongisa bi mosala na kosala banda lundi ti vendredi. Samedi po na ko gérer ndako na ngai. Na yebi ke bilamba bana ngai kozala salite to bilamba mobali nanga to mobali nanga koki kolia nini aza na go alingaka nini. To siko na zabo yo ko makaka mosala oye na butu esengesa ezani. Oza mwasi te ndoto bakoza mingi na libala te libala nayoka na butu mwasi soko ndimiki oye na libala otiki baboti na yo yeba ndenge nini okoki kogere libala mpo libala eza likambo ya liseki te otiki baboti na yo kuna oye na ndako ya libala oye na ndako ya moto mosusu na famille na bango mpo oyeba ndenge nini okoki kosala ezali te eke osala mosala ndeni mosala bien si mosala eza likambo ya liboso nde libala libala nde eza likambo ya liboso na vie ya moto po libala ekoma eza ntina nzambe mwasi ya libala jamais te atakuta aza na mosala mo ya ndeni jamais akolingaka ye mobali na ngai leki na ngai kuna kosunga po aza leki na ngai na libala mais eza te ke ye nde atandikaka ye mbetu ye nde anikilaka ye bilamba besosuku atika ye bakaleso na kati ya ndako mwani kango eza te mwasi ya libala azwaka soin ya ndako ne ye moko yabika bisala mike mike mpona sala mobali na ngai kolamba okipe mobali na ngai mpona yeba te po azwela ngai mbanda te siko basa libanda mpe ntango amona bongo azwi mobali wana ekipe bien akomotie makolo na mai akomokate basuki akomokate bamandefu alabanike babotele libala ava babima mpo bawanda na kosala mosala na ndako akipe mobali na ye nano avakende ayebike mobali na ngai akei nsima na ngai mpe natikala osala mosala bamama mingi mpe bazoboma bana na bango mpona banégligence ya makambo wana nde yo otuni ngai ozomona mwasi na mama oyo babali yo oyebi ke osalaka par exemple okende mosala ba 7h30 ntango yo osisa mosala na yo oyebi ke na 6 à 15h30 oyebi ke na olamba madesu tokisa madesu no na butu otokisa madesu no na butu ntango oya na ba 15h wana deja osombi episi na yo osombi fufu na yo oye olambi mbala moko le mobala oya oservir ye mais bongo te bamama mingi bazopesa bandeko na bango bazopesa bonne alambela mobali basupa bamama ekesanaka mpo lia mosusu ngai nazolamba bien te mais mobali aosupporte ka mpo na mwasi na ye mais ntango leki oyo ya ngai akolamba tomona mosala alambi
un jour tant au balukela ye on a siko bolobi ni ke o mobali wana za mabe mobali za mabe te maman o ebi ke babali il faut servir mobali na ye kitoko na kati ya ndako fa lengela même aboti bana te il faut alengela mobali na ye. Votre sécurité, le bon fonctionnement de vos établissements, les services professionnels adaptés à vos services et surveillance de toutes vos activités, pensez à Ratel Security. Ratel Security, nos services sont adaptés à tous vos secteurs d'activité. Ratel Security, c'est un service de qualité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Ratel Security veille sur les tours à bureaux, les entrepôts, les commerces et les espaces de stationnement. Ratel Security élimine le danger mineur et majeur à votre entourage et adopte les mesures préventives pour vos structures et leur bon fonctionnement. N'hésitez pas d'entrer en contact dès maintenant au meilleur service de Ratel Security en appelant au 089 44 44 400. Rapidité, sécurité et assurance, ce sont nos points forts. Ratel Security, vous avez besoin d'un meilleur service. Magazine KNB souhaité joyeux anniversaire au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino magazine Kinshasa na biso eleki partout magazine Kinshasa na biso yango bakinwa bafuna. Bozalaki ebele ya kolanda magazine KNB comme na suka kasi bo bosana te ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo eleki partout. Magazine Kinshasa na biso magazine Kinshasa na biso.